Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Hello les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira. Par la grâce de Dieu, vous informer, c'est mon souci majeur. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Est-ce que ça va? Moza Malam, partout, dans tous les 4 coins du monde, je vous aime, je vous adore. C'est la vôtre Bibiche Mbombo Plasma. Ok? Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner. Hein? Si c'est votre première fois de suivre mes émissions, abonnez-vous pour ne rien rater. N'oubliez pas surtout la cloche de notification. Une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous aurez la notification. Nalingi bino ya trop abonnés fidèles et la chaîne Nabiso Bibiche Mbombo officiel. Je sais que vous avez ébélé, vous avez tellement ébélé. Il y a quoi la chaîne Nabiso. Merci en tout cas, na ba like, na bino, na ba commentaire, na bino. Et on peut se biso makasa pour travailler. Bon, continuez à partager les biso ba vidéo. Donc, et ça la biso frère kitoko. Et ko pesa biso pe makasi ya la bino musala. Ok? Alors, comme vous avez vu le titre, vous avez lu déjà le titre, vous avez vu que Jibem Piana, Autiko Koufela, petit frère naye, moi naye, Leki naye, Ndeko naye, c'est bien mignon. Et Leki, 40 jours déjà passés, hein, 40, presque 2 mois passés. Bissonnion soto ebiliwa c'est bien Chokaki, Batunion, surtout papa chéri et sa famille biologique. Et puis ça qui vraiment passé. Mais tout le monde a qui la façon dont balela qui c'est bien eza eloko moko ya otoko niete. Jibem Piana a fait ce qui était essentiel. À ça là il a fait de son meilleur quoi. Là qui vraiment c'est bien na ndenge moko donc amérita qui colle là bon parce que vous savez combien de temps où ya sali pembe n'y a papa chéri. OK? Et aujourd'hui tomoni Zulema Akoufi, Boyebi so Zulema, Boyebi très bien. Alors, ma vidéo bozomona eza maman ya Zulema na mwasi na ye, boyo kamaramu balobi et puis si pasipe ma wakati na mitema. Beaucoup de gens accusent Jibem Piana que Jibem Piana a qui ça va musicien pourquoi? Jibem Piana comment ba musicien bako landa na boy écart ya ba 2 mois kaka toti ko kufila Séguin mignon et Lelo Zulema akufi. Alors non tu la bien explication ya moi si na yeboyo kama malobi pour na Jibé boyo ka maman na bango. En tout cas, installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. Émission d'habitude arabien quand tu le suis, hein, moi le mot comme la pembeni. Et ça vrai kitoko quoi. Et ça la vraie kitoko quand tu suis l'émission. Alors télévision et ça radio té to landana nous ba propos ya moi sinaye pe ya maman et puis to kozonga poto commenter to me campé ko analyser en tout gueda na bino ba bonnet fidèle ya Bibiche Mbombo officiel. OK? Télévision et ça radio té. OK. To banana na makambo oyo maman na ye alobi et puis toko sukisa na o mwasi na ye alobi. OK? Let's go. Ngai mama na boti. Sima na ye bana 8. Atikeli nga mukumba mwana liboso. Mwana liboso. Iloko te. Sule mabeli mbaso liboso. Ngana ndako ya se wana na kekuna te. Tovandi na ye. Sule maubominga. Jibalembi ete papa atinde munkole mama sima mwasi na ye liboso azwi traitement esili babimisi to ye na oyo oasis na
na bon marché tolongo ana atindi biso susu na kinkole atindi biso na kinkole atindi biso na kinkole docteur abi mama na sali bo esengeli sole mabiki aza sous maladie te sucre ebandaki na 400 sucre yango ekomi 80 bokenda na sepeli malade esili lokolo pe kitaki lokolo ekiti po te ekauki me bani totiaki po ezwa poussière te ana bani na ye po poussière ekota te kokamwa balali ntongo etani mwasi abengi mama biso atozomona yaya bien te nga kuti nayoki bongo ata nazalaki wapi nga nakei kuna nabengi papa nabengi baleki bango nyonso baye lobi ezalaki nini bango nyonso bazalaki kuna na ndako baleki nyonso bazalaki na ndako esika bakomi kuna bayebi poko ekoki abi mama bo yo tikala yo omonaka bien te biso toke baleki baye nzoka nde Zulema aza kolinga na miso na bango esandi ekoya te kaka kobima bana baye bakomi na ndako te Zulema akei nabeli liboma nzoka jibe asa yoki kuna atindi montuka moya kotisa na masina te avani na macrevette azeli bango wana montuka okuna eye baye kosangana akei tina 50 andingisa jibe alingi mwana nanga mingi jibe alembaki ye te ata moke ndenge akundi mwana na ye ndenge ayekunda tata non jibe akunda mpe deja mwana ya Zulema jibe akunda mwana Zulema ya liboso sikwa ya kukunda tata bonga batikinga nani natikali na nini o bana nanga botalelaka likambo oyo natikali na nani yazakala kwa mobali nanga mwana nga liboso mwana bomwana 16 na boti Zulema nake kilo nanga lieba babe amemaka leki na kilo alinga komelise bibelo te ata azolela nzoka mwana nanga azolela libele nga na miso abatu na bibisa libele te soni foni ni yaya osalinga boy lobi na tuni ye yaya nzoto moto boy loba na atali loba suka yaya nzoto moto boy sani yo zoloba te bosa yesinga pesa nga malala asa distraction pesa malala kamoli malala ba pesa ye malala nzoka eza nango ezokende nga sikola yebi ndenge mutu akufaka te mwana nanga bomwana azoyeba te soki mutu akufaka na kisi Zulema ameli eloko babengi kisi ndeni docteur akokoloba te nasali bo ekoki sucre esili po te ekauki esili bokendako bobando yaka ba rendez-vous jeudi po tokende kuna tobenga ye moya koya na ye eza te mpo na transport aye problème te bosangisa le deux famille bavanda deux famille ekomi deux famille nde yango tokendeki biso kuna nde yango tokendeki na batamwasi biso mama yanga vi esili na kozwa ye wapi nabokola bana na ye wapi nabokola bango na nini o bivesi atikali moke mawa bivesi mawa soki 7 soki 8 oyo akampisi asa akomi ne mosika bongo oyo akoma akampisi mokomi allez nakoka te papa merci Mamba inanga. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que même qu'il a la dernière émission, vous allez à Kasi, à Soyemba. Oui, les salami, les locaux de Samuke, d'ailleurs, à Tibiso. Nani esami yaza kina pota ambaso. Akipe mutu ya secret. Mai papa shirinda mona ke Zulema zote zokonda. Azo santene za bien te. Ndenge akotia biso na hôpital na Mokoli. Avant que Mokoli tozaki na hôpital mo Oasis na bon marché. Tokendaki wana le batali pota babi pota ndeza boye
ekoti perfection faut pas qu'il kokata ba transférer biso mokoli tokei kuna hôpital ya monene batai babeza pota ya kokata te bakokata ye lokolo te tosalaki 6 jours na mokoli papa chéri afutaki mbongo akoki kofuta lakini ya maître Richard na Kadoko banda otinda bango bazalaki ma kocharge bamakambo nyonso ji banda otinda epa na bango tosali 6 jours na mokoli tozongi toye na ndako oyo toye na ndako santé orépondre kaka te nabengi maître Richard bango babengi JB ebozokisa lisusu na Oasis na Beau Marché tokesi na Oasis tosali 2 semaines tosali Zuema ayoki bien JB habité pourquoi Zuema sika balakisi ngai ayoki hôpital moko eza na Kikoli vie de l'hôpital abikaki na hôpital wa bakenge mbaso boleka na maître Richard boleka na mbala moko bokende tina Kikoli tolekaki mbala moko tobibi na hôpital tosali toleki mbala moko tina Kikoli pe batikete Zuema makambo nyonso basengai $3800 ji bafutaki nyonso hôpital nyonso tokoti eka hôpital ya cher ji basalaki nyonso koki kosala tofuti pe docteur batali cycle zongi na to nango ndenge ezalaka cycle mbantu kesilaki azoki batraitement pe komema dimanche pe tozali na ndako so ekomi maboko ekomi lokolo esali boye ezongisi boye pe tozonga rendez-vous jeudi abengi docteur na docteur abisinga mama makambo mobali na yo yasu makambo ya hôpital te ya makambo ya prière tema pe mutandai kotambola suki tobengi papa chéri mayele suki po asalaki akokoki kosala papa chéri otini ya biso mbongo na hôpital otini pe bana na ndako mbongo ya kolia nde tozalaki vemaki na bana te bazalaki na ndako tozalaki na susi te ya kolia na hôpital tozwa ya kotina pe bana ndako tozwa ya kofuta pe ya retard ya ndako papa chéri afutaki ya lemba Zuema na esika moko te mokili eba koloba te bamwana kwa sege akufi Zuema akufi papa chéri te mokambo soto obiaka topesa maboka nzambe ayebi pour le pourquoi oya Zuema donc tozalaki ke na ndako tomoni hôpital moko tokende te tozalaki na biso na kati ya ndako depuis 20h Zuema akuti koma na ndako na ndenge kokufa lobi na 20h tobengi susu kaka bango oji batindaka bokende mbangu boke ozoye bokotiela moke secrétaire JB alembi biso Zuema ata mokete akofuta ndako afutela biso ndako totinde biso mbongo na hôpital batindi pe ya bana na ndako awa donc JB oyo akoloba bango mokili mesa koloba azalaki moto oyo azalaki chômeur te aki moto azosala na compagnie wana eza compagnie na ye osala bosi na ye alembi ata mokolo moko te yango lobi JB atindi motuka ye zwi biso toketi tokutela maître Richard kaka na Kadogo oyo bazalaka charge makambo ya Zuema bando kolandela nakikuna ezalaki Roger Ngando dimanche biso bimaki Roger Ngando akosisa mbongo etikalaki na mokoli tolandi mama alobi papa pa alobi mama alobi sa femme pe alobaki alors boyoki bino moko ne balobi bato bazo accuser JB mpiana lekisi bato bazo kufa kaka faites très attention oui mokili toza il y a toujours des problèmes il y a toujours des gens au bakoloba mabe c'est pas tout le monde dans mokili ne bako applaudir pour na yo ezana bato oyo bango faut bazalaka pour ba critiquer yo pour motiver yo pour ba tombola yo le monde c'est comme ça il y a d'autres gens il faut azalawanaka il faut azalawana critique kayo kaka il faut bazalaka na batonga kayo pour ba push yo kende liboso boki bino moko motema malamu ya JB mpiana Nathalie pe na ba commentaire il y a des gens qui disent en tout cas motema malamu ya JB akundaka ba tunaye bien en tout cas vraiment sans blague JB mpiana après naka soin ya ba musicien na ye après naka soin surtout ceux qui mutoza malade tout monde qui biso sur ces gains mignon ces gains azaki transféré zaki na Chine hein o batina kezaki Inde non na Inde malgré ça akufaki kaka to komona pe Zuema nakangi parti moko au mwasi na alobi docteur aibisi bango bazonga na ndako o ekomi likambo ya prière pour comprendre ce sont des choses spirituelles exactement que ce que vous travailler et pas boss moko boye
mutua na mbongo mutua na kanda olection non oso travaille pas fallait pour pas musicien fallait akufise que fallait alexer non oh musicien JB ya wera oh wera alexer non ce n'est pas ça à part misala to salara il faut koyeba que non mutu na mutu azana famille na ye oyauta mutu na mutu azana bitumba ya famille na ye chacun de nous azana place oyauta chacun de nous azana bitumba kindoki ya famille ya mutu soki mutu abiki non la famille na biso kindoki azalaka te akosi mutu na famille na bango ba jor baza bandoki baza mutu na mutu azana oya isko likamba Zulema moi si ne mutu alobi c'est pas moi qui a dit ça alobi likambo na e komaki spirituel ils avaient besoin de la prière babengi papa chéri alobi maye l'écoute souki parce que yé pona mbongo apesaki alors so comme likambo spirituel bino mo boluka solution parce que wane comme likambo ke nzambe asala il y a d'autres choses bato mususu ba profitaka kana likambo babi ke non on est azaba asambela na été soka zui maladie to profiter kana maladie wana so le biolandela ce sont des choses spirituelles parce que ndeto vivra awa marambo o et se réalisera na journée na butu et salamara déjà na spirituel et na spiritualisme et salamara déjà o biso to monaka na moi c'était déjà fait dans la nuit donc botika ko accuser Jubin Piana aza musicien moko boye oyo malgré ba moto kita par rapport de bazalaka parce que lelo oyo ba Jubin Piana ba komi ko la musique eza de non musique mo po ba luka ba mata succès non eza musique nga benga ngo eza musique ya maintenance donc bazalaka na level moko boye Jubin Piana akitite amatite azaka wana parce que pour na succès basala malgré ça mais a continuer à kofuta bato ba musicien auto ebike ba umela epa na yewana ba Rio ba donc il y a beaucoup de musiciens au ba umela pas Jubin Piana ils sont là ba so aka salaire na bango ba continuer aka kozwa salaire na bango donc Jubin Piana komona a motema malgré tout ce qui s'est passé na marambo mwana ntuka asunga mwana ntuka te apesa ki mwana ntuka mbongo te patati patata malgré tout ce qui s'est passé wana za marambo na bango privé ba ebinde ba fonctionnaki mais to ko mona mwana ntuka yaki lisusu te ba pesa nga mbongo te donc elo wa expira ki nango mais pona mbongo Jubin Piana za mbongo parce que ti lelo musique eza le roi ya kala tende bazaka na ba production ba voyage ba concert belé mais aujourd'hui Jubin Piana za na motema malamu wana ya kosunga ba musicien na ye en tout cas c'est vraiment une très bonne chose totika biloba loba totika ko fonder makambo ezangi mutuna makolote oui certainement les gens vont toujours parler parce que liwa ya Séguin mignon na ya Zulema ilandani ça fait 2 mois et là c'est normal. Et ça, dans la famille, ceux qui balandani deux personnes bakufi, bakomona que ça anormal. On sentir que matang ezolandama et landani. Alors lelo oyo Zulema zate batumingi balobi eza négligence. Zulema de yemoko il était négligent. A négligé parce que abimaki déjà hôpital. A commis bien, on a selon ce que les gens disent, a commis bien, et puis a zongela qui suivi d'ailleurs à Masanga, boyna boy, batbaloba qui, on est à selon les gens. Mais on a dit explication, il y a maman naye, et puis moi si naye, à l'obi que nous, bayoka qui bien, docteur, et si bango bozo ngananda, a koyoka naye bien. Boy bien à Congo, na biso c'est comme ça, ce qui docteur a mouru déjà que nos moutons a koufa naye. C'est bien bozo ngandako ba ko annoncer bien te que muto akufa babi que no bozo ngandako ayokine déjà bien malembe a ko s'améliorer maintenant mikili ya poto bango ba yebisa muto vérité que non otikali na 2 mois pour kufa na poto ba yebisa muto vérité assez préparé déjà mais chez nous ba yebisa ba touté pour éviter panique donc c'est ça ba yebisa que déjà azonga parce que vous savez maladie on a sucre et ça c'est une maladie héréditaire. On a naebi te ce qui peut bino boebi ce que ça bon maladie à sucre
eza maladie moko héréditaire. Donc eza ba koko na famille na bino ba kufaka na sucre, ba bazaka na ba problème ba sucre. Mais il y a d'autres ba sucre musu pezaka ya kindoki. So babike no eza héréditaire, yo ba na reliera ba sucre belé, o te po eza héréditaire non, eza pe bien te pour la santé. Et loko nyonso excès nango eza bien te pour la santé. Yé azaki na maladie ya sucre. Si on a sucre wana ilinga komona pota te ozoki pota comme koma munene et ko sala que ba yepe ko bois que la embasu muto pa bois que la embasu wana e banité et lelo à partir ya mbasu wana mbasu nde est créé à partir ya mbasu wana mbasu nde et donc en fait mbasu kutu parce que mbasu sala ka pota si on mbasu en fait mbasu na pota et kendara together parce que mbasu déjà bota rapota ce qu'on a pota wana po kauka ça prend du temps pour kauka dès que batali babité donc sucre mataki et les donc talaka sucre zaki na 400 et kiti na 80 bino boye no mama ba sucre wana soki et kiti na 80 eza bien tout eza malamu donc na mona eza compliqué pour zaki na 400 et kiti na 80 donc et mon na et ça déjà bien été. Malheureusement, docteur Ebse bango déjà besoin parce que les docteurs savaient déjà que akoyo kanaye bien été. Docteur Ayeba qui n'est déjà que oyo akufa naye. Yango bomonaki Zulema kufi. Vie de l'un azwaki problème oyo. Tomonaki la façon vie de l'eau akomaki. Parce que sucre wana, c'est yango ne diabète non. Et ça maladie mo eza compliqué elinga komela masanga mingi te elinga ko sala sala mingi te ko 500 te donc eza na mo ba condition nango mais si tu respectes des conditions ou respecter ba condition nango oza en bonne santé tu seras en bonne santé malheureusement qui ça vite de loin d'ailleurs il y a azwaki chance wana ya kokuta na pena maman Olive ou atinda ki en Afrique du Sud aya ko se faire soigner akedaki na l'hôpital par-ci par-là donc il faut avoir des connaissances hein. Il faut avoir vraiment des relations, il faut vraiment avoir des connaissances, il faut avoir quand on est dans le but relation connaissance ou bien ça mutu moko yebani ozana moi ba facilité puis loko moko ba ko aider yo. Donc c'est ça. Donc ceux qui vivent de l'un traitement ils ont capacité mais lelo on ne parle pas de vie de loin. Mais lelo otonga to bossa na ta vie de loin. Mais par la grâce de Dieu et puis le traitement et que ça la que avec Afrique du Sud en vie de loin ya qui bien te akondaki bisto ndo za na ye place ndo fanda. On était avec lui. Yo moko tali santé à moto monde que non santé oh ça ne va pas. Par rapport à Ngazalaki. Mais aujourd'hui, quand même, tout le monde qui vit de loin à répondre à l'activité, malgré l'union soit ça la main, on sentit que notre santé et ça la raté. Au-delà de tout, les amoureux de Bibi Chumbom officiel, au-delà de tout ce qu'on peut faire dans la vie, tout chanzambe liboso, tout sambe, parce que ma famille toyebi, to outi, toyebité. Ce n'est pas seulement le famille de Bakomatarabiso. Et cause à la camarade, connaissance, entourage, moutumo peut-être au salaire ma bébé, bah qui peut mauvais sort par rapport à l'ikamboumo au sala, par rapport à mon wabatu oyo au skroka, par rapport à moi si abatu oyo ozoa, batu moussous peut bah qui la bah mauvais sort, et ça par rapport peut-être il y a jalousie kaka. Azana y non ça, et ça moussous il faut qu'on évite ma problème, et ça moussous soit éviter ma problème. Problème que l'anda yo, ti place aux a. Donc tout mususu ou éviter ba problème, te mon senti problème iso landa yo, o sentir ba ba jalouser yo, kaka boina musika bo so la raté lo moko te, au moment ba boa kele ka maladie dans le vide. Mutu mo yo kelo ka jalousie atali ka ba yi fona bomé kaka akende. Yango au-delà de tout, biso to senga protection en Nzambe. To bisa Nzambe Nzamba protéger biso. Yo bima na tongo. Senga Seigneur nga yo na bimi batelanga. Olige yo zo fanda boy.
Il y a des gens qui disent des paroles na kombo na yo. Et ça, na bato mosusu tokotala ye, ceux qui a kobonga. Akufa, takokufa. Mabe komela ye, ye azela. Yozo ye bate, tu es là trop à l'aise. Il y a des gens qui planifient des choses. Bato bazo planifier ma mabe na kombo na yo. Mais yozo ye bate, oza no à l'aise, o la lipe ronzo ronfle rongo, o sambe la katate. Bandeko, ba abonné nanga. Biso, nga anaïbsa ba abonné nanga. Au-delà de tout autre, sato abata mokilito sumu kaka sala kamabe. Mais avant olala, tia mutu na se. Avant tia mutu na se pardon, tia mabolongo na se. Priez à ta 5 minutes. O remercier Nzambe, o sengi Nzambe bolimbisi, o sengi protection na Nzambe. O sengi Nzambe abundela obitumba. C'est très important dans la vie. Na sœur moko abetelanga lisolo lobi mama leki na bango ezaka na maseki ka boy azoseka po abota bango basi ebele kande ezaka na maseki ba oseka ba obetaka baba solo mama leki na bango solo ba mukolo mama na bino akokufa ngande muna ko liela bino wana mama leki azoyebisa nièce na mwana ndekono mukolo bino bokokufa ngande muna ko liela bino il y a un sens. Donc, sorry, namakanisi na ye abulaka déjà que soki ya nanga o akufi bana nende ba boti bana basi ebele boy mbongo libala ngane mnolia na olia. Siko mutu boy a sa l'effort. Ako bois que ata malade. Ako lukelo ata mo problème, ako tshelo ata poison, okufa kaka lelo soko okufi bana oya yo mutu muso abandolela yo loni bilanga olokolo nezaka pase meko buke ezaka easy oloni bilanga na yo lonyo balisi mabelo lonyo et lelo oyo aujourd'hui là lelo mutu mususu donc biloko olonaki eboti mutu mususu aye po ya kobuka te kozala race wana te parce que bato mususu anyoko mi pone loko mais loko wana azua a enjoy nango te. Tout le monde a tout à Congo a tongi ndako esili. Après quelques temps a enjoy ndako nae mutako na sama bila kufi. Famille batikali ko enjoy. Yango au-delà de tout ba abonné nanga ba obolanda nga ti na suka. To sala ke fort to senga Nzambe protection na ye. Protection Nzambe likola vie na biso. Bato nyonso ba oluka liwa na biso yenda okota na sia mabele ye yondo okunda ye. Tolandaka ba bostra awati, tolandaka ba prophète Marquis awa. Donc mutu nyonso oluka liwa na yo yenda kokota na sama bele. Yondo kokunda ye. Ah oui. Yonde fo kunda mutu nyonso o alingi malheur na yo. Il y a des gens comme ça. Ye katongo midi pour mbona azela akomona ozo ye bate bazuna maladi ba boakeli yo. Ce sont des choses spirituelles. Tokoye bandenge nini? Toza banzambe te mutu moyo ozo tambola no nzela mutu moka calculo ke da ye déjà azela lobi to boa ke les maladies tellement c'est leur monde spirituel yo la moka na tongo moni likolo vimbi liboko vimbi uti wapi yo moni ngo ka faut retour à l'expéditeur nga ba sermon na fanda ka bana kumoka likolo nanga pasi mingai na tana bi oyo bino bokosi. Retour à l'expéditeur au bobungi adre. C'est pas maman la biso, maman biso femme de foi. Femme de déclaration. Il faut la vie aux abongo. Ça muto foi, ça muto pe déclaration. Retour à l'expéditeur. Et loko on a mona oyo bobungi adresse ki bobosa ni mutungate. O eza wrong adresse. Retour à l'expéditeur. Malade on a na posa na ba place outité. Retourne dans sens ni na fandi ka bolikolo comme sangaka pasi et comme on vit songa na prière na pakola eau d'olive na prière na kenda na église na pesa offrande na bi o eza pona likolo nanga ti lelo eli-moi siko soki ozana yo mutu ka ofala na loyengi okika loka likolo passe okomika kolela ko se plateau ke na hôpital to ke o sutuka be pour eboti pota o sutuka be sala ki boye o evimbi okomi obaka to likolo
Et comme maladie quelconque, non, donc il faut arrêter en gros. Bande ko kozana mbongo, okozana nyonso, ozana libala, ozana bana, au voyageaka, vie no eza normal, mais keba il y a d'autres personnes, yozo fanda, ba calculer déjà dans monde atene ba bi oh dans 5 ans faut to bambe kindingu. Il faut ko tamabele, il faut lela, il faut libala ne kabwana, faut mwana na kufa. Bon c'est no ba calcul yo mo éviter. Mais est-ce que ceux qui ozaka ka ignorante, to ignorant yango na ba surprise ane koyela. Mais muto assemble la muto a prier, ka muto azana ba révélation. Surprise pour atteindre ils n'auront pas du tout, pas tellement parce que Zamba ko révélé ata yo mo côté au monde peut mutu mususu azui le message. Ozui message et pas prophète moko et pas pasteur moko et pas batu mususu mona ka ba bien il faut que ba mikolo na moni accident. Que ba mikolo na moni liwa, na moni maladie, na moni oui. Si on s'embête, on que non, bah biso déjà ba révélation. Pour biso on a contrôle la vie na bisoté. C'est ça à moins qu'on a mutu moko spirituel. Si on a mutu moko spirituel, ndé au moins au koki koyeba. Alors merci beaucoup, j'espère que to comme pratiquement la souka ngana bino to lundi, nous avons tous suivi ma vidéo on a chez bino ya Zulema, question na me repose en paix. Tu veux que papa chéri côté wana et azarana est bien en tout cas à cause de contrôle, à cause de vraiment on appelle ça quoi charge à matanga wana nzamba consoler motema nae maman na bango lobi Zulema tikelinga bana 8 ta kosuka na bango wapi bana 8 et ça facilité na Congo et ça vraiment facilité mais nzambe a opesaka makasi bana bakokola kaka bango kutu Zulema kutu akufi na moi âge moi avancé moi moké. Mais il y a de ces gens, de ces enfants, oh, papa Koufi, bazana bana mike ba ko s'en sortir te. Lelo on s'est retrouvé bana balabala, bana sika ko kendete, bana baza mata kita, on sentit que non instabilité continue la vie. Pourquoi papa Koufi bana mike? Alors, il repère en sa basi tout ça l'effort aux zamba sungayo, aux anamwa entrée, aux amwa business na yo. Au save pour le mobile à cause à la tête, son mobile à zate, famille le loba kolela, lobi kuna ba sundolo, ba oye biso que ça charge, à moins que kutana famille malam. Il y a d'autres familles comme ça habité, au biso équipé dans le bisoté. Ba saliso 2 mois, 3 mois, 6 mois ici ba bossani. Alors, merci beaucoup en tout cas. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Restez toujours branchés sur votre chaîne. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.